Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandignon soyakala. Bienvenue na ba onyoso yasika kande na lubaka na bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne sur Inès NM officielle. En tout cas la famille so kezamba la liboso et salemi keno boya kokota na chaîne biso Inès NM officielle. Quand tu kendara nango to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu toujours et encore ya ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Inès NM officiel arobando tiaka na ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Devise na biso toyebi biso nyonso eza que ko informer bino ezalaka toujours et toujours et encore devoir na biso bino pe kolandaka biso pe ko partager la biso ba vidéo eza pe devoir na bino to kende nango ka bongo na système moko bien voilà. Lelo awa mama Inès NM officiel kande boyi bakanga nayaka toujours soki na monike ya koloba ezali ya kobetela sete ezali yango bomona kanga nayaka soki na moni nanga te makambo eza arte en tout cas na préféré nanga na vanda nanga na kwa nanga na kitoko pe na elengi nyonso eza bongo. Lelo awa na yeli bino papa na biso Bokechu wa yambo na bandi biso nyonso toyebi Bokechu ebele basepelaka na ye ebele kande toyebi biso nyonso eza na bato mosusu dans la vie bakolinga yo eza pe na bato mosusu dans la vie bakotikala kolinga yo te ba relation pe mosusu baforsaka yango te soki oza na bato oyo balingi yo gloire au Seigneur soki oza pe na bato oyo balingi yo te tika bango bavanda bango moko nde bakoyeba yo kosala nini soki bato balingi yo te okende force baforsaka pe te. Lelo toye awa na Bokechu wa yambo nini ekomeli Bokechu wa yambo bandeko na nga toyebi biso nyonso Bokechu wa yambo aza moko ya ba porte parole ya YouTube bango bakotaka nyonso s'il s'agit que aya kofinga Tshisekedi akoya kofinga s'il s'agit que aya kofinga Joseph Kabila akoya kofinga s'il s'agit que asabola akoya kosabola moto mais azalaka pe na bato na ye mosusu oye moko akotelaka eza bongo toyaki kovanda ka boye na ba video ekomi kotambola makasi ya Bokechu wa yambo. Alors comme d'habitude nayelaki bino video wana na koninga penza to travailler biso nyonso na video wana ensemble po eya kosunga biso to meka biso nyonso kolanda ngo penza na bukebu po eza video moko molai ya 10 minutes Bokechu aye kobimisa nyonso makambo oyo ebela bato bazalaka nango posa baza pe nango posa bayoka po tour oyo toyebi ke Bokechu mosala na ezalaka kofinga mais tour oyo aye quand même na mwa maturité ma mwa sagesse alobi mwa makambo malunga na video oyo e atiraki penza attention nanga nalobaki non na kovanda kanga moko teke na sepela na oyo Bokechu wa yambo auti koloba ekozala malamu bato mosusu pe baya kosavoure baya koyoka pe makambo oyo auti kobima na monoko ya Bokechu wa yambo. Alors sans plus tarder la famille nazotikela bino video bolanda na bokebi ngai ya bino mama Inès NM officiel na kozonga nanga nsima mpona komeka kosala analyse ka ndenge tozokende nango tolanda et on se retrouve juste après. So tosalaki akete tolandelaki makambo entre koyeba makambo ya pasteur Jean Bosco na mama Sandra Mboyi mwasi ya papa Jean Bosco ezala mama Sandra ezala pasteur Jean Bosco moto moko aza mosantu aza te na bacouple tout nani yango azali sans péché atombola mosapi nani yango asora na mobali na ye te atombola mosapi nani yango abunda na mobali na ye te atombola mosapi mpo na biso toa na relation ya mama Sandra mama na biso mama Sandra nde na oleka boye oyebi ngai très bien mama Sandra etaki mama na biso pasteur Jean Bosco mpe toyebani très bien nayebaki pasteur Jean Bosco liboso ava nayeba mama Sandra belle sœur na biso jour ya mariage ngai komanda eso ezala tokendeki kuna na mariage yaki na nzela omverse tokende kosoutenir pasteur Jean Bosco azalaki na vie na ye
lokola motu nyonso azala na vie na ye mais abotaka te abalaka te ayaki osala vie na ye moto akojuge ye na bavie privé na bango aza te ntango paster Jean Bosco akutani na mama Sandra paster Jean Bosco amoni ke ifa bala mama Sandra babalani nga nakende kuna na feti na vanda naza mpenza moto ayebi ebele mais nazopesa paster Jean Bosco conseil nazopesa mama Sandra Mboyi conseil na étape oyo toza nango parce que bino bokutana na nzambe boyebisa biso ke bino Jésus Christ abimela bino bino bomonaka nzambe na bavision na baparla langue na mosala bozosala donc bino ife bozala exemple ya monene na communauté ife boyeba kobomba basekret makambo mosusu eza ya koloba mosusu eza ya koloba te parce que tout autour na bino diable azali mama Sandra Mboyi ndenge ozana otambola na diable parce que Jean Bosco diable epa kotika bino te soki ezala biso tu bao totambolaka diable bato baolingaka boketya kwei apengwa mpona bato baprofite bandoki baprofite. Moi je crois que tokendaka kosoutenir bino na libala na bino mpe bovandaki malamu mama Sandra Mboyi oyebisaka ngai bobi papa boketsu nazwi mobali na ngai prier mpo na ngai nabota ngabi mama Sandra okobota nao okobota ntango sisi kobi na ngai nayaki nayi mama Sandra nakoprier mpo na yo il faut bota obota mpo za mwasi ya kobota bobota bosali ti boso beglise na bino nzambe mpe apamboli bino boboti bana kitoko couple na bino mpe kitoko boboti bana bosali oyo bokosala mobali alukaka ka mpo na mwasi na ye mwasi mpe alukaka kaka bolamu ya mobali na ye. Moi je crois mama Sandra if ezala paster Jean Bosco ife bobima na distraction ya ba tiktoker ya ba réseaux sociaux ezala mama Sandra ezala paster Jean Bosco ife bobima na ba distraction ngai na kotinda bino te ke bokabona soki ndenge te na eloko nasengi bino boyebaki bamanipule bino te ntango bozalaki na eloko te ntango bobandaki kolue baeglise bolue baeglise bato boyaki na eloko te bato bazalaki te mais ntango elevation eye mama Sandra obimisi banzembo no mobali no asoutenir yo paster Jean Bosco mpe Sandra asoutenir yo makasi bomati makasi kaka bato na kati eglise bakomi ekoma dekan bino moto toboyi te bato so babalani bakabwanaka bakisaka na makambo ebele mais kokabwana ezali ya manipulation te kokabwana ezali ya etaki ya bana ya nzambe. Moi je crois mama Sandra Mboyi etaki oyokaka ngai très bien orespectaka ngai mingi paster Jean Bosco mpe arespectaka ngai mingi. Moi je crois que bolanda oyo ezoleka manipulation ya batiktoker te manipulation ya tiktok te eza dangereux bato tu mpe bazosala baémission wana le mosusu mpe baza na mibali te bazozwaka bainformation ya lokuta mpo ngai nakomanda eso tolandeli makambo totali tolobi teke paster Jean Bosco aza parfait obe mama Sandra aza parfait bamanipule bino na ntango nzambe aeleve bino apamboli bino bokomi na vie ya bien bomengo ya mobali ezalaka ya mwasi eza ya mobali soki boza na kati ya vrai Dieu na kati ya Christ ata likambo yango elekeli bino bokovanda na chambre bokoti boprie botali mpo biso toyebi dimension ya nzambe yango nalobi mama Sandra yo etake mama paster Jean Bosco bolanda bamakambo wana te ife boluka bosolola mama Sandra aza na Canada te mama Sandra baza ndako moko ata problème yali me baza ndako moko tolandaki paster Jean Bosco alati bagi ya mwasi mpe alati bagire bavandi boluka bino moko bomisengana pardon epuis boluka lisu mama Sandra kopesa diable nzela te boleka na paster Jean Bosco bosenga peuple congolais pardon mpo Jésus Christ alingaka division te Jésus bozobelela Jésus ozosala banzembo elongi ya Yesu
tomona Abraham na Moïse ba Sephora Abraham na mama Sarah ba Sephora Bible ezosene biso nyonso na bacouple nyonso so orate bwana nzambe te bitumba ekoyela bino ya makasi bitumba ekoya bitumba ekosila te bitumba esilaka jour ya liwa ya moto nde bitumba esili yango tozobisa bino ke biso mama Sandra etake mayaya mamama leki na nga bolingo olingaka nga mingi mama Sandra vana na pasteur Jean Bosco boleka bosenga peuple congolais pardon bohumilie bandoki na soki bosala yango ekozala gloire ya nzambe. Immunité c'est la gloire du Dieu, division c'est la gloire du diable. Bokota na makambo wana te bowelela matériel te tout ça divorce po tokabola bandako be tosala boye tokokufa biso tu tobotamaki bolumbu tokokende bolumbu pasteur Jean Bosco tokende bolumbu mama Sandra Mboyi tokozonga na eloko te. Moi je crois que obandi vino na mobali nao bokontinue vi boya bagene boluka bosenga peuple congolais pardon na mopepe eleki mpo bohumilie bato po moto na moto azoloba na ndenge na ye moto moko ayebi pasteur Jean Bosco te moto moko ayebi mpe yo te na ndimi te ke yo mama Sandra okozwa makambo na ndako obanda koinforme batiktok te tala ezabo kongola alobaka oyo ye azovivre te mais ye azoloba yango. Moi je crois que mama Sandra lakisi exemple koza mama lakisi exemple ke pasteur Jean Bosco aza mobali no kaka ezala bobetani bambata ezala bosali couple nyonso babundaka ta na bible babunda bato baswana badiskita mais yango wana te ke basalaka toujours bokoti na prière bosengi nzambe pardon. Biso topesi bino komande so asalaki video nga mpe nasali video ke nalobaka bino ife bokontinue chemin na bino so eza nzela na bino bolakisa bato ke bokontinue nango mais diable akokabola bino boyeba ke shit bato baobetela maboko lelo mama Sandra Mboyi lobi bakoseka yo bato bazobetela pasteur Jean Bosco maboko lelo lobi bakoseka bino si bokwei bokiti bozangi eloko te bakongola koseka bino. Tomona babimawa Mathieu Samuel bakita ata bimisi nzembo Denis Ngonde tomona oyo apesa munu tomona baza ebele tomona ebele eseloko akawa babima balor mbongo babima basakanaka na nzambe te nzambe akobenda gloire na ye abotoli bino atiki bino rien nzambe basakanaka na ye te nzambe barespectaka ye tozala teke mpo nakomi ngai ife nani atela moto mo ndenge nayebi pasteur Jean Bosco ndenge nayebi yo mama Sandra Mboyi boleka bosenga peuple congolais pardon et puis bokontinue chemin na bino conseil yango mais tokosala tu tokomona yo tokomona etaki notre mama sere na biso tokomona oleki na ngai tokomona bandeko conseil nakokaki kopesa pasteur Jean Bosco na mama Sandra Mboyi yango wana bofere attention na bandoki oyo baza na batiktok makambo bazoloba eza yango te mes frères. Et puis TikTok eza na virus moko soko so koti na ba distraction okomi kokosome mensonge ete bela bato ezala basi ebele babeli maboma. Voilà, de retour la famille biso nyonso touti awa kolanda ba propos ya bokechwa yambo makambo auti koloba awa concernant surtout et encore couple ya mama Sandra Mboyi na papa Jean Bosco Kanko eza bongo yango makambo papa na biso bokechwa yambo aye kobetela sete aye kolobela apesi ba explication na ndenge bayebana na papa Jean Bosco apesi ba explication nyonso ya dossier ndenge ezokendaka mais soyons des réalistes la famille moni mutu nyonso nga na encourageaka divorce te na encourageaka toujours basi babala mais ntango ozobala soki bokomi na libala kobeta mobala akomi kobetaka yo eza lisusu libala oyo koki kovanda te. Je sais que eza na makambo biso basi mpe tozalaka ere mosusu motu makasi osali makambo moko okomisi mpenza mobali na suka mobali asiliki
contrôle eza lisusu te mibali mosusu base contrôlaka mpe base maîtrisaka te omona mobali mosusu ase décide abeta yo mais eza na mibali mosusu mpe eza na tire na yo akobetaka na tire na bango plutôt akobetaka basi donc ye soki moindre pepin il faut kaka abeta ye na makanisi na ye eza kaka non il faut na beta ye eza mpenza bien te. Alors na dossier mama Sandra Mbuyi quand nde nalobaki na émission na biso wana mosusu nalobaki situation oyo ezoleka na ndako na ye mama Sandra Mbuyi ye moko nde aza témoin ayebi nyonso oyo ezoleka si réellement mobali abetaka ye soki mobali abetaka ye te oyebi makambo ya kindumba et surtout ke kindumba lelo eye kobima na poisa na réseaux sociaux mobali na ye soki na batan oyo nyonso asalaka kindumba je suis sûre et certaine ke maîtrise ekozala kindumba wana ekosila eza bongo mais makambo ya kobeta wana nde makambo mosusu mama Sandra Mbuyi aza na choix na ye biso tokoki koforce ye te ke non mama Sandra Mbuyi fo boma libala mama Sandra Mbuyi fo ovanda na libala te décision oyo ye moko akozwa eza nde décision oyo ekozala meilleure soki amoni ke na décision oyo nazwi naboma na nga libala ekozala bien pour la santé mentale na ye en tout cas je vais la soutenir soki mpe de son côté akoloba ke non navanda na nga kaka na libala aza kaka moto akoki kochanger je vais toujours et encore la soutenir hein? Parce que bachoix biso moko nde tozwaka ntango tobalaka eza na moto moko te oyo bamemela ye mobali na ndako je sais que na kikala wana mingi ezalaki baparent na baparent bakoyokana bayeli yo mobali bayeli yo mwasi mais na kilelo ezalaka lisusu bongo te moto na moto akomi kokutana na mobali na ye na mwasi ya vi na ye mpo na kala wana bapapa mosusu ezalaki akomi kobala basi mibale misato o mwasi oyo nga moto natikala kobala ye te mais ezalaki famille moto ebalelanga yango bongo na baconséquence ya badivorce ezalaki me na kilelo oyo moto na moto azopona soki badivorce ekomi lelo ebele eza kaka bacomportement na babitumba ka familial ya baseliba oyo elandaka bato mais moto na moto lelo oyo akoma na choix na ye s'il s'agit que non okutana na mobali bino moko bobalani bokutani bino nyonso na mobali bobalani na kilelo oyo ekoma nango bongo. Alors na dossier mama Sandra Mbuyi nakoya koyebisa mama Sandra Mbuyi te ke mama Sandra Mbuyi boma libala mama Sandra Mbuyi vanda na libala yo moko mama Sandra Mbuyi omonaka oyo ezolekaka na ndako na yo soki décision na yo ezaki oboma na yo libala mpona paix du cœur na yo mpona santé na yo en tout cas malamu olongwa toboyi lelo lisusu toya kovanda ke no kande tomonaki bato basala babasi ya basala bapasteur bakufi tolingi lelo tolobi te ke tolia kolela awa ke mama Sandra n'est pas avec nous ekosala biso mawa mais ekozala bien l'essentiel tozomonaka yo ata soki bato bakoloba divorcé akoteya bato nini mais l'essentiel toyebi ke mama Sandra na biso azali eza bongo tokomi na mwa suka la famille permettez-moi surtout de vous dire bye bye.